staff kotoyo donc lelo mamune papune ba organiser matanga ya papa Wemba balobi ke vie beaucoup la sala ebele apesa goût na ba jeune na ba mikolo baya lelo poto kolata bien propriété musique a bien eza passe na ndenge atiki biso vraiment na monde oyo yango bango ba panda matanga na lelo toye akoza mwa bilili ndeka ezalaka ba jeune pe balati parce que balobi to la vie na ndenge vraiment ya bilamba parce que eza monde nae nenga linga kiteni yango etambolaka abonga bibilamba erotika la kitendi bobi elamba ya elamba donc Nora digital moi ça sikabi aïe bobi Igor Kela derrière la caméra mbala mulai bobi bokoza boy wapi Nora digital na otambolaka pona bino a Igor Kela to pusa na moi mukie c'est la moi tokos to mona siko papune après c'est la bus parce que yo m'ont organisé matanga oyo. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Papa yo obengisi biso awa to mono bengisi ba chaîne ebele batu awa pe bato agi na yo awa ozo panta matanga papa Wemba vraiment na ebite moi message ko pesa na bato ba Orlando surtout na famille papa Wemba. Bon merci beaucoup ma fille. D'abord avant na banda na pesina nous respect na vie na ngai place azali dozali nzela biso surtout vraiment et sali biso pasi vie wana za vie na biso. Donc, bah, vieux, bah, ça là pour là quoi. Tu vois? Bon, on a se présenté déjà dans un ancien gardien Bilima. Bon, dans à Toulouse, il y a plus de 30 ans. Bon, l'Ikamba vieux les donc ça linga y passe. Il y a un monique, na benga qui moi bandeko na ba na bango. Ah, on a Toulouse pour na sala moi geste. Pour oya la liwana azali mutumsuta ali vieux na biso, donc ma kila na biso quoi. Ali moi na mboka. Donc tous voyez le quoi mutumsute quoi yango mo na bengaki bana na ngai na bandeko na ngai to organiser na moi na ngai wana zawana donc tout ça là moi quelque chose quoi donc comme na osenga vraiment bandeko tous na bokolingana omoni que vie eza mukuse tala vie lelo azaki na santé à bien dans quelques minutes kaka aki na likolo podium vie atiki biso muta satandaki na ngwazali te bandeko donc tout ça là toujours na boyokani quoi totika koswana vraiment ezo sala passe vraiment entre bino ba neti ba to ba star o bazali boso bazanti be éclaireur ba Kofi ba Wera ba JB ozo mona boza be éclaireur hein donc il faut boza na bolingani so boza na bolingote donc bana tout ba rien na sima. Donc richesse totique la bango kaka ya ko kabona chaque fois eza bien té bino boza ba lumière eza lokola boza batu boza likolo boza liboso bosimbi torche biso zo na bino ya sima tala ni tumba makambezo leka ya Kofi comme ça eza bien té siko bokomi ko taquer sous maman Rosa ça na passe tu vois vieux beaucoup la tiki so bana donc tout kana nous makamu ya ba rankini bo total ba bien ya mbok ya o via tiki ba mbongo tout ça to aider na maman Rosa à se lever na douleur azana ngo bandeko to kola vraiment to kola maman Rosa azali moi sinabso papa matiki ser na biso donc tout tikaye na nous apé manano muke après tout la makamu tout na mesa tout ça makamu na mesa donc tout partager makamu donc il y a un monique na kina moi mingité ya koloba na sali moi geste pour na ba Toulousain et puis tous les Toulousains je vous aime beaucoup ngala ça na problème ya mutute na linga bino surtout voilà soki na ça na problème ya mutu na linga to solo là voilà boza bandeko na ngai grâce na bino nga nazali grâce na nga pe bino bozalaka naza ko remercier ba neti ba camarade na nga na beta na bango mayela yel ba Malbanga ba vie kibonge na Bruxelles Beya ba Kasime entraîneur Sayo Yenga Bavel Kanou Tite Gigo Mayasi Petit Mouzi na Tarbe et puis na camarade nangai tout ça na chaque fois papa Thomas Aliwana na remercier le sous moi sinangai maman na ba nangai yo donc Mamoune c'est elle donc yé ndé mutu asali pour nazala donc là j'ai
11 petits-fils. Donc, nous avons 61 ans maintenant. J'ai 11 petits-fils. Donc, grâce à eux, donc, on a Zali. Donc, on a remercié les qui n'ont pas Zali à Thomas, à chaque fois. Banana bazali wana petit Jean zali wana donc na remercier sous moi na ngai oazana si ma caméra moi na nga moi si Nora digital ngam na botaye pembe wana za na ngana za mwindu me za pembe donc ezali travaux quoi donc on a remercier bino tout donc na lingi bino tout partout place où dans le monde entier je vous aime beaucoup c'est Mwindu Gilles ancien gardien à Bilima. Ciao. Merci papa Gilles, mais pas côté les manas. Ko vana na ombe pour mezate. Siko ozan nzembo ni papa mbo mané kolinga. Oh le so vandi vraiment ozo kango kanisakaye. Soki okende la monanga ekoma neti phrase ekoma ba fotebele. Soki okende la monanga ekoma neti phrase ekoma ba fotebele. Voilà, téléspectateurs www.congofrance.com. Toza abo comprendre car matin papa mezo pendant lelo vie azaki artiste icône ya Congo. Donc to lele na milolo na kobina na koyemba na sapologie voilà. To pesa suma micro na papa aza pembeni. Bonsoir papa. Bonsoir. Je crois que il a tout dit. Recueillement il est bien. Donc, tu sais que respect à la makamuteuse à la bien. Azali moi na quartier Nabiso. Aza un grand frère. Ngaza na oswe aza na kanda kanda. Donc j'ai pas grand. Ngape moi na matonge na ngana za na oswe. Azali yaya na biso. Donc na sengi soki jeune nyoso na liloba aloba naye. D'accord. Parce qu'on disait mon papa mbayo za na ngolo so vando kanisaka eve beaucoup. Nga surtout na pensaka na album basala na Kofi Welcome. Voilà, à part ça, comme nous avons un peu arrimé, donc moyen à Yembezati. Welcome Tongo Sae, Kinshasa, Brazzaville, voilà, Naebo Yembate, papa peut alobi moi voisin mon boule, voilà. Ok, merci papa. Voilà, merci. Ok, voilà tout le monde a mamouné, maman oyo organisé matin après pendant le papa Mwindu, moi si naie yo. Bonsoir maman. Bonsoir Yaya. Ouais maman sikoyo, on s'est présenté na bato ba Olanda yo sur www.congofrance. Ouais naza ko se présenter ngai mama Hélène mamouné bakoko ba pesinga kombo ya mamouné. Na koma mamouné donc maman ya bane belé, maman bakoko ebelé. Donc tout ça les locaux parce que tout ça n'a pas si mingi na motema. Papa a kende kaka boye vraiment ata elakate donc et ça libiso passe mingi to perdre vraiment monument ya munene baoba ekwe biso to binini to kolona lisusu nzete te po elo ekola e bimisa misisa wana nyoso tu yango ne saliso passe mais to vandika to zala mawa tozolela osenga kana mama Amazone na sengi na ye azala makasi azala motema bo mama yazali mama azala motema bo mama bafinga baloba ndenge nini yavanda kaka na kimia po azana pasi bato baza koyeba te azana pasi po pasi oyo atikali nango bato baza ebele tango bato so bakopanzana nde vraiment esika komona pasi wana. Mais il y a un motema bon maman, motema na okola avant na ngo banda kala, avant na ngona papa, ti le papa qui est tikié a zala kaka na motema wana. Ata la mukumba no so batikeli ya bana, escape papa qui a pesa nzoto makasi poko ko boko la bano ya tikeli. Ok, merci maman. Siko maman za na mono so mon nzembo papa wembate oyo ayemba peso ovando kanisi et vraiment ozonga po lingarango. Nga ngaka nzembo ayembela biso kaka bana babotele biso bakoko bangonde talatala na biso nzembo na lingaka yango wana na papa voilà nzembo yango phrase kaka phrase kaka parce que on est nzembo na so ba mama yango na to sepela kanango tango ayembeli Amazon ayembeli pe biso so ba mama ndako kaba mama ndako ya libanda te mama
nano Mama moto mama moto yaya balobi phrase eza nzembo ya basa mabala merci maman babi phrase ya nzembo basa mabala tokoti ko na monde ba jeune bonsoir Bonsoir maman Nora Digital. ouais tomoni awa ndeko mbala ko se présenter te tomono parce que ndo telemi boya ndeni oko telema te poto sentir que non vraiment boy amo sentir la vie bien. Bonsoir à tout le monde et mes condoléances. Toi na matanga toi kolela papa na biso o à l'exception nzela poto telema bo. Ah ben bien sapé, bien coiffé, bien habillé. Donc tout d'abord pour nous se présenter. Oui, ça va tchatcher. Ouais. Nassé na ba smart to libaya. Donc tout d'abord pour nous se présenter ngai mot de passe de Toulouse. Donc naé pas papa nanga na maman nanga. Tout kabola mawa. Ndenge monde entier et na mawa ya kolela papa Wemba. Donc on a souhaité mes condoléances à tous les Congolais et toute la famille Papa Wemba. Donc on a maman Nabiso, maman Amazon. Donc voilà, tout ça vous avez bien été passé, ça fait au moins une semaine et demie. Tout ça la papa. Ok, merci. Ouais, Nora Digital. Ndega to bagit. Senti. Tabanasa quitté. Tabanasa quitté. Nouvelle collection. Nassé Basmalto, Ligolo, bijoux à tal. Donc voilà quoi. Mes condoléances à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Voilà ndeko balan bomo la kaka. Toza awa to ba garçon ba beta kabilele. Bonsoir papa. Bonsoir maman nangai. Papa moni ana matanga papa Wemba na mono ko telemite ça fait comme jamais. Na biso ko dona moi message à ko pesa na ba téléspectateur ba Holanda. Ah maman nangai bon biso telemite biso ba fashion kaka to landa kaka toujours hein. Tozaka na mawaka tolela ka vena biso sala mingi pona musique ya Congo wana donc nazomona ko yelo loba te po mawa za toujours na kacha mutema mais na sepelika nde bakundi vie po via lobeka donc totika la toujours na kitendi kaka biso bato ba formeté bato ya ba fashion ya moment le to beti mo ba fashion poto le laver na biso donc minga za loba mais tozaka attendre ko solo là. OK, merci. Voilà, banakin bana monde entier. Balobinde zaboye partout dans le monde. Bolanda bilili lelo mama tanga papa Wemba bana tous baolela. To sentir que oui bilamba. Bonsoir. Oh, Nora de Digital. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Tomonio Awa, donc Sumbirite Kiri, Mato Lukasu, comme Chuchu Stock. Chuchu Stock, yo, Ateka, Bilamba, ba forme, tout ça. Voilà, la habité na Motomono, Betty, Bilamba, vraiment, seul au terme d'un papa Bandolata. Et ande, nous on a un message à côté de Mato Baolanda. Ouais, message c'est belé, ça que toi, on m'attend à vieux beaucoup, vieux musée, vieux Fufulangenge, Kuruyaka, vieux Nabiso, papa Nabiso. Donc, to panji batanga lelo depuis tozaki na daya vie biso na Toulouse na sud to panji batanga vie lelo to c'est pas na présence na Nora Digital ngo biso ba image parce que kozanga on est na baga eza passé kozanga nde passe saka pastaka yo Nora Digital moi ça c'est ka donc présence na de ça biso bien très bien que ba image yo ba zongo partout parce que yo Nora donc mokili mobimba monde entier ba joaka yo batala kayo donc tu vois boye to la vie na ba pièce. Donc, il y a tout stock à bière de luxe. Maman, ça va bien à bière de luxe. Le long de Telami, il y a une pièce, il y a Ralph Lauren, où il y a un père. Un père à Ralph Lauren. Il y a Roberto Cavalli casquette, il y a Dolce Gabbana. Il y a une nouvelle Sikafia Betango Boyebi, il y a Dolce Gabbana, il y a un vieux à la Mimikolo, il y a la Takango, avant Adae. Il y a une mission, il y a Papi Moma, il y a la tête, il y a plein haut, il y a Sika. Donc, il y a Betaki, il y a bien Nora. Donc, il échappe à Yojama Moto. Biso Toko Sarate, passe à bière de luxe. Voilà. Toko Sarate, donc il est belé, maman est belé. Ok. Donc, donner la viande à ma pièce. Ok. Ok, merci. Donc, il y a quoi. Merci, merci, merci. Ok, merci. Merci. Merci, Aya. Voilà. Voilà. Nega to tambola ka boye.
balobi tokutani awa na Pepe Kibala Sumbiri Tekiri boyoka kaka Nora Justin beta mwa bamilolo ye osiko en personne et à live Matana Clara Bibinda bundo tunanga Sumbiri Tekiri yo Pepe Kibala elo eza bongo te bonsoir. Oui, bonsoir Laura Gital. Tout Pepe Kibala en personne et à live tout le monde hôtel makasi eza neni lo matanga papa wemba ba okunda ngo na bitu so na mwa maloba koloba. Ah, na lelango trouve ma esa biso pasi ya ndenge da tu ya vie na biso biso tout au plaisir chaque quoi. Voilà. Tout au plaisir. So na mon hôtel mi penza ba ni moni ba grande no santimana te ba biloko osko bete za ba ni. Ah, de le bela mama fo mete po via dae. Via dae via papa wemba la ba ki bolela na bilamba. Mama fo mete po o ba yebi do bazo mona ka réforme au Pepe Kibala beti. Donc esa la mama pasi ya. Faut sur le lobby, mais faut me bêti. D'accord. Moi, message à couper ça, souka kasi pour na bateau balinga forme. Bon, on appelle ça mbote. Tika bilamba. Te, bakotika bilamba te. Na bakotika bilamba te, na zo mona ba goya samato na kacha Bruxelles, bazo bunda toujours. Do masanga belé bazo bunda to ba bunda kana ma forme pour to kotika ngota. Tala kande na za. Bo ozo so azunga bien. Bateau baza kuna musique bazo comprendre Pepe Kibala abeti nini. Donc il va jouer vraiment bien. Na mena le livier ndenga chikabana mais na zaka na ba verchach. Tout à verchach. Donc tout à verchach, tout à verchach. Ça peut comme jamais. Tout à verchach, donc ça peut comme jamais. Donc difficile à dire. Tout le la vie ma tu ça le passé donc. Voilà quoi. Merci. On va croiser donc tout. OK, merci. OK, merci. Merci de bonsoir Nora Digital. Moi ça Sika. J-Black Moindo. Yo tanego izali donc merci beaucoup. Ndeni kastokutina matanga vie beaucoup là boye osololi ndeni. Ngana sololi ndeni nazo le la rave. Vers bani. To latinin. Ngana lati na lati. Na lati ni azabu na lati. Ngana zamu tumo la sa elambate. Na la sa elambate. Bosola karasika. Muto o yebi a humona. Biso sala ka temps. Moni carrière. Nyoso eza ngwa eza no eza tege omoni ki o kantika no kanti. Non, mais tout ça le temps. Tu es pour na papa, tu bimi pena complet. Ndenge le baga présenter vos griffes s'il vous plaît. Mais bon, non présenter présenter vos griffes, viens là-bas présenter vos griffes. Ah, na présenter kaka non. Présenter kambati, mbati tani.
na ville rose ebandaki kuna na place tozali na salle mpasi bato baliaki bamelaki toyei kocontinue babi soirée ngo tocontinue kaka bana trousse bazolela masolo eza vraiment danger dégâts. Bonsoir. Papa tomoni awa na matanga papa Wemba sikoyo na biso na mwa message ya kopeta na bato baolanda yo. C'est vrai que matanga elekaki nango bien mawa mpona papa mpo liwa na ye esali biso somo makasi toleli na motema na makanisi toleli mpe kaka ndenge vie alingaka baforme tobeti kaka nde vie alingaka donc on est ensemble maominga oloba eza te nora digital mais on est ensemble. Merci. Voilà. Jiba koloba susu parce que babi awa masolo eza kolela oza message so oloba. Ouais, naza vraiment na mawa trop esala biso pasi trop mpo na vie beaucoup pasi ya trop kotika icone neti vie beaucoup bazalaka mibale na Congo toyebi ke ye naki kese remeneya bake batiki biso ma toza na pasi ya kwa tolela ma vie ma nzambe asalaka ke non baicone mosusu babimaka mpo baza yango ebele Congo eza bilanga toyebi ke baza ebele baartiste baa ebele oyo bazolakisa vraiment fierté ya mboka na biso mais nzambe apesa bango su makasi baza ebele moye totanga bakombo eza te kwa. Merci. Voilà balobi Nora du juste moi ça sika ba téléspectateur Congo France nebi que ça plaisir na DJ Pumba babi les boss Nora du juste moi ça sika na ye lisusu lelo les autres toko baka kokoba toza wana soirée do continuer kaka kuna ipasa kolia lelo sko soirée do continuer babi masole comme elengi papa Wemba batolele na bilamba tolele na mabina tozolele eza icône ya musique africaine donc vraiment passe makasi mais bon comprendre kaka merci balobi Francisco Bolingo na derrière la caméra toujours avec Nora digital bon voilà quoi on est ensemble merci à vous.